Merci beaucoup, nous sommes sur www.diaspora-rdc.com, site Amakasi. Site Lougaba Information à la source, site Kendara sur place, avec une avocacité à celui qu'on appelle le boss, boss Pyrrhus depuis Ukraine, serviteur na Oyeyo, Osala Moussalara Nengo Lobara. Dona Konde, quel Lukaboe, Dona Konde, quel Lukaboe Ngayeyo. Merci beaucoup. Babi, journaliste à site, face à la Nama Chumba bien, moi Lamba bien, toujours. Boss Pyrrhus depuis Ukraine, tous la collé ça la Maïzoya. Actualité, Dona Konde l'actualité, je m'appelle Dona Konde. Babi toujours soif de servir les internautes, toujours soif de servir Bino, raison pour laquelle Bomoninga Awa devant Awa et pardon derrière Bomona toi na Kinshasa en direct Yakin, je reçois pour vous celle qu'on appelle la baronne Karine Mokonzi. En tout cas, c'est en actualité. Oya roboya yenda royeba. Mais ngana so monga ko luka mutu c'est en actualité, mais so monga na luki yote na lobeli yote, ça la moi effort en actualité. Ce qu'on dit bien. C'est en actualité bien dans Lukayo. Comme tout ça n'a été. Je suis avec Karine Mokonzi. Non, bah déjà Karine, bonsoir. Ouais, bonsoir. On a boss Yacit et na batunyo so ba Hollanda biso balandinyo so donc bonsoir. Karine Mokonzi moni santé calme hein? Ouais, ça va kana kolo na ngolu ya nkolo parce que net ba biso boé. Na niveau ranking na ba niveau guerre to ana so kinza mete mobulu. Oh, donc Karine, yo mo ba que non ranking ça la makasi. Mo osa na courant non. Sinon courant dans ya vinangati. Ya vinanga oyeba ke awe simba te donc sans ambe mobulu ranking ezali. Si que yo mo pe o se pe la peine ba ranking nango si je comprends bien. Ezate ke na sepela nango ezande ke na affronta kango quel que soit monene nango quel que soit ndenge kozalela en tout cas nazonga asimati donc ase ranking ye ezama la moza ya beno kinango tinali fobo. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Karine Mokonzi. Abi Sara Ebandeli na lobelo ote. To kende faloba. Le lob ma loba, elle s'appelle Karine Mokonzi. C'est une concert. Vraiment c'est aussi plaisir ya makasi aussi pour nanga ko yamba une concert asala musala ne bien à reconnaître que asala ma musala ne bien. Ce qui oboye ça n'engage que toi menga na ndimi nanga. Ça n'engage que moi na ndimi nanga. Karine Mokonzi, commençons directement avec notre mission. Moi 3 semaines passées au fond qui moi nie est-ce que bi que mikolo sous moi polémique ezongi sous na kombo na grave non na fanda moi nie c'est parce que na ndé ko salate na zongeli na peka msala kala mingi te parce que moni père ana kinyo mon moko il faut lamba il faut bongisa au repasser lamba avant na bima il faut na salati il faut na tika programme et puis père à moi mutamindondo sim tumso lambi oliate mon nena senga boss na père ana kini pesa nga moi temps boye et ça li peut que le cap ba sœur na nga omoni ba ya nanda ku trop dans tanga na zate ba sœur ba s'occuper na peut de notre banda musala kala mingi te et puis nde ba banzo créer nga ba problème si ko nga bino lo bate que le cap ba créer nga ba problème na ti katona zonga simate pour nga affronter na nga tout car nous on affronter tout mais problème babi ma eninga na toujours pas maté ande tinga na fandika bonando lo ba Karine Mokonzi moyibi te. Avant de Karine Mokonzi moyibi, c'est que moi soupçon mon soit na mona qui part oyiba ou soit mutumo ba ya souffler nga lito ke dona. Au moins obi que Karine a moyibi. Donc toujours mining na pas maté so mutalobi likamo monte que air moi teza sur la 100% te mais à 70% à la quand même moi vrai. Dona 70% pe que za vrai. Te moni biso ba vie auto luka ya oyeban. Donc mutokol bano likamba lokuta banda na enti na 100 lokuta. Pour aibi que non lo bana dona pour mukili tout na te dona o wapi. Boyemba maman dona ayo. Mais eroye bana kité. Ero zaki na ndako na bino so lo bina dona ba dona de nani. Dona wapi. Biso sko de to komona ba niveau ana. Ke mtalali ala muki abi ke mambo non lo bana kosi mais en lobi pe bi ke lo bana Karine Mokonzi. Ba je ne sais na net toi combien. Belé magas. Ba si te za combien. Et belé grave. Si ko yonga na net non na kokisi des anti. Donc on a 2 ans dans mars à Kalamingité dans a 2 ans. Mais comme on a été en mimbala combien et finga mimbala combien et kumisa mimbala combien. Karine Mokonzi. Nazongi sous na Félix Oazé kwa loba proverbe mon boy que ce qui vérité et baby sio bilamba supporter parce qu'ils a vérité. Moi je crois bien que non na mamunyo sowana. Na bité soko permettre nga atanga combo ya mutu eza mikolo ke non vraiment moi ranking eza naye na peut-être yo permettre ngai c'est moi ranking eza nana yo boza na ranking naye oui bien te e kana na ranking na bato belé concerne na poto wana oui bien te concerne na poto
te koza na ranking c'est trop dur moni ranking ezaka ta msata to monana ta msuto sangisa mobali ta msusu to bebana to wele loko to na ranking ndeni ngana to ebante to monana te dona yango ce qu'on a ngalo balon Karine Mukondi vraiment ça na un peu franc bino ba esko bo wele la rani lo bana ma vérité peut-être ba tu ba koyo ka to wele la ka eloko te papa to wele la keloko te ngana ya Kongo mikili musana ngamte ko tsanga na Kongo mikili na e Kongo mikili na kutie oh il y a longwa na Kongo mikili raison na ebité parce que il y a dans ça Kongo mikili Paris na Kongo mikili Kinshasa raison longwa na ebité mais na mona ka que muta krechanga non mi benga itraswag parce que na linga ba basket na linga la tanga ba jean na linga ba dans na linga la telo ka ba garçon na zakalaise parce que moi ndena la ti talent bo edona yeba ke moi lipa pe ya pembe donc jamais non que le talent de 8h si 20h na kokate mais basket non là tango de 8h à minuit naza à l'aise na rotambola partout mais talent non là tana tamboli na longola koto moni donc isa iloko na se senta à l'aise bref bato balinganga ba benganga itraswag o babi ke na linganga swag comme on a ramta boya kaka swaga nini nakini boutique ya raté swag beaucoup misake utaka et puis o boya bongo lo balingala mabenano alors français bien ngala mabe aux assure non parce que lo balingala mabe c'est que français bien ah tika boye ko nyoso ebité parce que il faut ça na coin encore omoni il faut ça na elo encore ye nyoso ebité ngana to na ranking te bref na comprendre que abajara ba fille complexée omoni abajara ba fille complexée on a molo ba chance na beauté ça deux choses différentes ouais oki koza kitoko obonga te omona pe mwa mabe ya bongi siko ye loko azo ye bate ananu ya liboso ye moko ye barate ka complexé parce que moni défaut monsieur bonga yo moko yeba so yebi ke eza défaut no ba ye bate ba mona ngote ana nduta matika nzoto libanda e défaut kutu ya bilo moya obomba mutu foi bango ya mobali no o tom susu alongola ko bilamba nda oyeba ke ana nduta mais ye na nduta lakisaka nzoto ma belle au sale ici oui c'est bon au souka non web non même pas inane c'est quoi non ce qui n'a comprendre matama tondima parce que na munena na ye Michael Jackson kara tonde ya Jackson na ide o façon yo bigeno a salisa ba bilora tolo a ça mabele a ça matama na ya on habite akomi Michael Jackson tonde Jackson ko terando c'est mo intera sala pe azolo biso soto sepela na zolo malgré banda ko mais ye osko salisa za ba bloko to omoni no ngade na ibandeli na ya poto banda nga déjà malgré banda finga nga kala banda chrétien nga kala nga déjà mta finga na répondre difficilement na répondre difficile donc nanda ko répondre batu avant na miyeba yana batu musuna répondre nga na bika na poto na bika ebani obika na répondre bata poto ba obinga nga Karina zana nya utu obika totali ka erio ofingi totali ko o meyaka kuna azala ka wa wapi obika na comprendre ba vient nga ba Gauthier mascotte ba bi petit ko répondre à n'importe qui to mwende na koma boye ya attendez na une émission ababenga lobi ko finga jamais na obengo na tuno makam ngapona ngaso ba bisingo finga na bi merci nkolo po komisinga pe na niveau na ndo singa ke bat baswane la kanga bat basala ka ba débat na kombo na ngako tango ya ngwana o comprendre donc pona lo ba o mwenga no depuis batabraza ba refula biso po ngana na nyata na braza ti banda na botama pe na konyata kango ti vraiment félicitations so ki fona bonga kuna se ki ngavi na nge bonga te pona kende te ngai lo ke pianga kanda er na moni ba violer ba mère na moni ndenge bana ba koma ba shege lelo face à commune wana biso to kendo sa badon en face à commune na basi ba obota libanda oyepe okuti makila mama nini o fio to zane a oto bota na 3h sko yebisanga moi ça no tuni abi mama na kina libala na braza nde ba refula biso mobali akuna atikala nde na en place of ande te sko moni mutaboti libanda mwana oboka ma libanda pona bango na nini to sala boni parce que biso pe to refula bango mais to refula bango ndenga bien bachas ba soda ba osela bango sécurité pe ba tina beach ba tela bango ba masuwa ba tela bango ba kano bazonga bien mais biso to zonga ndeni yamba lo ba keno côté wana ba monela biso quelque part bango moko ba pesa ngo kombo mbata mukolo ba to beta bino mbata mukolo mais yonga pe na bisa bango yeba ke se pe leki ya beti mukolo atika bitumba no kite bref nga ba finga na bango ebele mais le quoi ba congolais no finga bango ti donc ata yo lelo finga na répondre oti mais braza te malamu Rwanda finga nga non répondre peut-être braza te po braza ba vivre na biso ba to bokola bango almete bango ba pelisela ta pétrole utaka
papier génique va kende la toilette et salamaka bana faut même bougie bana na izini ni kirdan na ke musika te kirdan e utaka skone ti batabongo ba ke fungula munoko ya po er na lobby ba Brazzaville ba benga o to abande ko to abana tata mama nini to abana tata moti so to le bana tata mo bwenge bo kabiso ma bwenge bo bate loko e komi boye boke na malembe bwenge bo beta te bwenge bo violer papa yebi pas sur violer mutu ke mobali moko lingi te pe mi bali 4 ba violer ngana moi si ya iloko sko zo imaginer ce que les amambo e comme la batte que moni film sou vine mo ba kraka mutu e beba epo tom so zo zemi mo ya mobali ya lingi te me ba violer ozui zemi yebisanga sikona ti bato bongo na sekisio na nini si ozwa telefone no benga ngana bwaka opona ngana mona ko ndra fingi ngai do ya ngana na ko kai ko lekisa bongo te po e kamusi bato bele ba bi Karine bato ba finga ko belo répondre te bato ba finga nga ba congolaise ya singa famille elemba ke benda na mekata na te biso na bango orange ngana linga ka bango te yango na esi bango la Karine ti vla bo ina yo tango lo ba bo moteka ba ina Marcel ngani so ba ininga biso bato boko la bango tozaki na bango bien o ba sala biso sko biso bien nini photo za na bango bien oti wa to soigner la relation ko yo zo ba to soigner relation pour ndeko no ma otazala na o salama si ba ndeko na nga ba zala ki nga za na posa relation te pour relation za la photo yo kana bien na bi ke fona sola no bien pour lobi na za na besoin mais c'est na soli no ma be c'est que na tina noté parce que relation so nga na soigner pourquoi pas yo soigner papa na mokilo et l'onion c'est réciproque au moins nzambe apesi biso mibeko tosaka nzambe ezala na fia sanctification so ozotosa nzambe te osentir mpe ke likambo yindelo nzambe mpe okipe te soki nzambe aotala intérêt e a combien de fois biso bata mokili ah papa elo nyonso ezalaka réciproque so eleo na mpe yo bonjour lobi napesi bonjour lobi okuna se yo bandi nga te papa net nga na comportement ozwa karati liwa donc nga na ye toweleli eloko te problème na nga eza ke bato tu boki ofinga nga sauf Brazzavillois aki ofinga nga te mpo bato bokola bango et puis ofingi nga na kipaka o te na répondaka o te oloba na nga na bwaka omoni wana ya lokwa muta lali mère na ngai mpo wana mpe opakoli nga nde buzoba si question na comprend bien que non attaque non so aye ko singa pardon olimbisa ete na linga ka bango te papa pardon na ça noni ata babi na likamu nyonso exception zanga raté bosala musala moko boza basi c'est que wa marankinyeza ya makasi sans rendre vie exact Karine Mokonza bisa rendre vie ate mais kaka muto zoloba wana l'autre fois lobaki non yo répondra te parce que makamnyo so ya lobara na yo ezalaka ya solo yango mona réponse ko pisi ezalaka te yango fanda gagner papa neti mambu nini yebi se aibi so ta de makambo sa lobezi ya solo muto ko lobaki aibi makambo on bato ba ko makambo na ya solo et que za chancel memba et qui cause la Fabregas métier noir ceinture noire parce que baza batu onga na zalana bango que ce pays ndi na benga aïe tala boy aïe on comprend bango nde ba ko loba mam na ngape ke ya solo mkilio kapo bato na na bango ya neti yo siko lobi ke o poatanga elekelanga o poatanga na nini yebi vina ngati otalanga na internet neti mam na nga solo neti nini o ko loba kondesika mamuto loba l'autre fois loba lobaka que Karine Mokonzi Chancel Mbemba Fabregas basambusiye mwasi moko ya TV ya Ndumba te omoni na bato ano tangi ba kombo tellement ba grand star so ba bi wango basambusinga neti nga pona ngezo honneur oh mais basambusiye pendant honneur ya nani banani basambusiyo Chancel Mbemba na Fabregas honneur et ça n'a pas si ce que babio garçon mo ba tangi kombo mo boito mutu moko o ba ke la son o monika ndingo tangi Fabregas na Chancel Mbemba na batu balala ka bazolota ba mona bango boyi mutazo lota sola na ye bat balota ka numéro na bango téléphone nga bat pe ba mona makambo nga te ka ba numéro na bango papa pour comprendre que ba star o mo ba mta bengi Karine na besoin numéro fana benge na bina na numéro o za na nga bi tinda $100 après na pion obo fanzi batinda rapé o tinda te o so tinda te gava na luka na Facebook soko ozwe mais Karine Mokonzi nga na ju appel ya Dorcas Chimona na Suisse appel ya Cédric Chamuna na Angola Gabs Raoul Lukaya en Afrique du Sud balobi na bisa vraiment ça la effort mettre fin na polémique entre Yonaye ça la ma effort que babilo ra bongo et s'arrêter etika vraiment ngana na effort au salate parce que natanga ka kombo na été ya fanda na banganda fanda na kombo na après vaniki na koma parité at fanda na kombo na ngana sala effort ngasi na lukai aussi au talata na Congo mi kilomoni pe ake bache mission Karine Mokonzi boye avec grâce ya mbisi ya bichaku aussi monango etikala samate mais so continue site na okuta Karine Mokonzi
nani boye abimisi 4 vérité Karine Mokonzi nani boye a corriger Karine nani boye et puis ngai sala ngoner na bi que c'est mtachi kombo Mokonzi et bi que etalama jamais non que tout na pourquoi bochi kombo na titre na bino soki na komi na niveau que na benga c'est parce que abenga kinga na bwaka e so benga ngate papa ndenge na sala ngote parce que bando manqué nga depuis kala bandi ngo lelo te era bengi ngande na bite wana ko mosakana nga ofinganga après ce que obenga na bwako na bwako pour le caper na internet yango ce qu'on a mis mon danger parce que ngande na bana ko senga mtu libanga te bana senga musicien maestro fort bonde na senga libanga et pas vient nga Koffi Olomide na senga libanga na ba mise baze belé na senga libanga et pas faire rigolo na senga libanga pas ouais rançonne non senga mais pas journaliste non senga ti nga mo déjà boina libanga ti nga na libanga do ti ya senga nga libanga po yebi papa biso so to sala ka ba biso to sala na internet mais ko boa keke c'est nga na bimisa ka batu na fulaka nga na batu na bimisa ya nga batu na nga que nga mo na créer ba na te émission na yesi banani papa oyebaka Jean-Marc Kabunda yumto bimisa ex na nga na ndi ko boa ke na ba émission mutu pa ko mobala Karine Mokonzi mobala Karine akanani asala nini ba s'intéresser pe na mbamo ne pas aller on a baissé au félé mbamo moi c'est toi comme na bula ko mambanda Karine Mokonzi ye moka ya mitiki na manu mwendo na ebaka alaka na Paris na bangwana père mais era komi mbala mona boaki wana ba mutu tout comme on manu mwendo mais na benga ke manu mwendo love monde entier ba comme benga mwendo love mais c'est question Karine Mokonzi que moi lelo c'est na bébé na manu na bina créer ba oya so tout na ngai so bi mikolo ye nga na ebi qu'est-ce que libanga na ebi ndenge ba sala ka mutu sko eza ba badon nzamba pesa kana mutu moni ke yo ba pio nga ba pia nga don ya ko créer et puis nga sena na mutu wana okito mata kombono etanga mana mboko yo kasi bat babanda obeta bale avant Chancel Mbemba bazate yo ebi ba kombote mais lelo ngai nakuta Chancel Mbemba zaka danger na imposa na ba joueur surtout banzo compter ba tia numéro 1 akoma wana ipoza na Newcastle ba musicien bazana ba yemba danger nini ngabi à fond na Fabregas Metino Yamado lelo mututa pinga raison mututa zozongi nga Karine ya ngenge nini libanga pourquoi na bi question mo boyelinga na mutu tout le monde avant ta ta vision na yeba déjà que mamba Fabro un jour ici mais pourquoi oyoka sonité koloba ke non o mobali nanga o ex nanga koloba nga pena oka soni point lesbienne te na moi si fona zana mobali na moi mo soko za ndumba te quand même o menaza ndumba te lelo na obima na yo papa so to kabwani na yo kasoni na yo kasoni nani vivi na nga mo sentiment na nga yango na so na kabwani na komi na ye mukili ye banga na ye simbite na komi na ko mo si kitoko ba kendeni na ko changer mibali na kozana mbali ndo za kitoko nana nga lesbienne te sko na okela mbali soni na komo okela mbali soni so na komo linga basi na basi to komo ba lesbienne net ero na linga kamibali makasi yango na ka sonte babi Karine Mokonzi bino mo bo comprendre que non aza fi mo boye abanga na été pour des grâces bimisa ba vérité tout msusu okozala yo a mobali na linga ko mingi mais moya boko na TV zate pour moi shida yela ke kabelo aza moi o asomba talon aza o afuta ndako aza asi toyebi déjà za la rabongo pa basi mais pas na le contraire ngasko le contraire on a gagné bango ngana sala ke na ozana mobali moko yo ozana ngo na liese ezapete yo kaka jamais na sala shida poso na ndo sala ngo yaya mbele na yebi kutu te taka bakona niveau sanga ba photoshop basenga photoshop amutaka la po baluka mutaka na original bazwate c'est na lendumba me bazo original ti bakoma na niveau na ya wona ya ba niveau na bachango ka ba Beyoncé ba niveau ba Kim Kardashian ke bat ba fandi ba bule mono lokwa za mukie se ke to chamo base za mukie boye lokwa za chocolat to chamo mupende boye to samwani ya niveau na ngate et puis ngande na boye au moins nga bien na standard na kota partout nena la taka swag ebi bat bando bani Karine kama komiki bomba makolo yanga la taka swag ya liko lelo boye obi ke tonda obi eza otonda net mais c'est na la taka swag eza style na nga sentiment na ngomoni il a qui c'était que c'est non la taka swag na makolo miki na bomba makolo na kolante c'est non que boîte na la taka na mini jeep c'est non que fait non la taper na tiki nzoto libanda mais na yaka musala na tali que faut na se respecter faut na la ta polo na ngati awa il faut na la ta kola na parce que na yamba invité c'est na la tiku robo c'est parce que na bi que yamba mais c'est na yamba yo na la ta ndenge que journaliste ndenge yo kangi chemise na bo ndenge mi bombi il faut na la ta bongo parce que na bi que naza ko éduquer mas. C'est bon Karine Mokonzi se comprendre que la vérité penez en négoto, la vérité penande et bon mana qui chez yo parce que nulle part que ne pas mutuboye, on t'a plus au éclaircissement que non on a tous un problème te Karine Mokonzi abi il y a l'autre là bas avoir un problème te.
Et ça que on a problème ni tout monde en a été. Pour ceux qui zakata zakana mobile ben bal ba ke boeli mobile. Ana mobile té. Ngolo bani parla. On nengal ba ke azana mobile té. Mobile nyonso bimana ye o yo ke sonyo moni. Ndenge zakaka na obima no mekotanga kombo na ngati. Ngasko na lekaba niveau anati. Nga au contraire ya yo moni nga mabale elanga. O moni pe amutu na alliance abi mokonzi ndeza boyenga na opio lar na bato balana na mairie. Na futi la sango ekende kaka ngam na bali yo me to bala na elokuta nana bezoka na yeba na moyeba niveau akope koma oyelanga siko ye yele lelo te po mututu atana mbongo ngaba mona ngana bala ni wana zambisi ya bichaku Karine Mokonzi obito kende pa etozonge pa bike yo muto kota fiti po balongole na site na bino Kongo mikili te na kota fiti te parce que ce qui est na kini ndebolo ba bon yem to osani na potonga na osana kini na kota fitina. Et ça ka site moko ka, ils a dirigé par une seule personne. Au contraire nga kum na kuta ke na ndaku yende ifaka za na un mois dur ke nga na kota fitite ya nga musala ka mte bundelanga. Eloko sangsinga na lelo ya musala. Donc na mutu na nga na bike ifona sa musana nga bien po esangisa nga na yo ekutanisa nga na wana ekutanisa nga na yebi na nga te ke po so na soigner na yo. To longola même papa na biso cameraman. Le so na soigner na lobi to beba nati. Au moins tu as sa vérité. Si tu vois bien à soigner na musala na samsana nga bien. Pour attention to longo lié bo ba te to luka cameraman musu peut faire filmer Karine sala amsane bien. Donc nga na kanga ka clé na nga na boulot. Karine Mokonzi babi yo vraiment to comment qu'il vers la fin de cette émission babi yo moza la problématique. La fois passée à tout le monde qui Karine Mokonzi na ki sinjo azobela te Karine Mokonzi na ki sinjo et si la nango première sauter. Te nga na sœur na nga to tikala za na problème te. Problème est comme nous mon ba vidéo nga mobile ya linginga mobile ya balate alliance teninte ebisi abala pété na landeli pe mobile ya balate nzoka mobile abota yebi ka ndenge ezala kaka abota na poto mobile ya balate era linginga mobile ya sombi biye ayakini mama mwana ne amoni biye esali mbamo vertige que bolingo ya Karina na papa mwana yaki lokwa ba comment kitana kini bwe mambo ekomi sérieux ndabenga ser ache large qu'on habite sur mon image dans la police nécessaire à témoigner qui ngana na problème à Karine a petite sœur nanga poto ebani na sœur depuis kala omoni sans aki sœur nanga te sona ndo respecter te mais na sala pe ba émission na finga na nini mais na tala na bité na problème na été makambo justice baluka parce que na biki ya mambo lokuta na ebe ke suka nango victoire na longa na boya koloba to mona suka nango témoignage bima ke batinda mbongo jarka ka ba salure nga po mobali ayate mais ba salure nga bo sali ba fausse témoignage mobali yende na sono bo mobali 3 mois na kin yo so kama na poto ya kini 3 mois ba sala ba 1 mois ba 2 semaines le père Nicolas Mpanzina 3 mois na kin et puis parler mo donga banda bota na fanda ndak mo na mobali tinga na ebi na ngate ke ya kabongo que mon perso ba rater la muso na mini faut la muso na 6h mon pe na 9h ya botika na vivre na lola c'est Mokonzi Mikolo c'est que ça va ma ça va vivre na lola yango moni pe ke Mikolo na ndo sala te pour na ki vraiment concentrer na père donc Paris pesant na palais ouais donc pour na loba que tala net skol kamba bongo yo sali yango po osambisanga po mobali ya boyanga ayaki ni te sko mobali ayi et puis mobali ayaki na ça 1 mois méchant na obé ça 3 mois pour un respect il y a Saint-Esprit à 3 fois 5 3 mois et net le roi 3 mois et fin il y a moi calamité zonga na libéré père zonga na yo ça maman na yo maman moi na obos donc lié à ser nanga ba utiliser qui est ser ndaza qui dit ba omoni ngana ton problème ta ser nanga. OK c'est bon Karine Mokonzi alors na nyoso to lo ba ba fan na yo baza partout dans le monde entier na ba continent nyonso ba fan no bazali ba retenir ni na émission ni message ni lancer les bango ba comprendre par rapport à ba rumeur ba fausse information zo circuler Mikolo nyonso ba ko retenir ni non ba fan na nga ba e ba ka que ndenge balinganga na mutu na yebani donc c'est normalement mambo solo et yana mambo lokuta pe ezala donc bango bazala na toujours pour na encourager nga ndenge ba misana ba ope balinganga te bazala wana parce que sans bango ma plein omoni po ngai bangisa nga te ke bat bayina nga pona Yesu ku mwana nzambe ti lo ba antichrist baza bandimela nzambe te ba nani pe baza kuna pe ba nani o bato ba Ramadan wana ba musulman baza
donc mukolo suka nde toyeba vérité nga na nga chrétienne donc ce que yesu mona nzambe ba ondimela te ebonga est ce que banyo se fo balinganga donc banyo se fo balinganga ba o balinganga te bozaka bongo bolinganga te po boza na ensemble ça bien pour na bike na pesa bino espace te po bosekanga bino fo bozala ba o bolinganga pe bozana ba encouragement na ba conseil na bino bolembanga te et merci na ba sœur na nga batikanga te tabufa tout le top modèle la femme du patron Gisèle Zinda yani Demboya ni ngangwele ya Christian de Corne papa et solution Hervé Bamana garçon complet et na Londres wana na moni vie na Gauthier mascotte number 1 et puis na Jogo na biso Chancel Memba ba courage ebele Junior Kabananga Azmak Dieu merci Mbokani et na Fabrigas Metino Motema ya Terry Alino mama na Jésus wana famille et puis na famille na mobimba ya Guy Mokonzi ya moto muninga pasinga ko boka ete ne muninga singa ipo boka ça la ta plaisir. Voilà, na pe ba mbote na grâce ya Mbizi. C'est que bien vous comprendre, Karine Moko na pesi vous comprendre. Et puis titre émission il faut ça que bo senga grâce Mbizi ko kisami po senga ne ya kiliba. C'est bon. Et donc na pe so ba mbote grâce ya Mbizi ya Maya Bichaku po so za ki Mbizi aquarium. Tu nga to chona salon pour na décor. Mais le rose ya Maya Bichaku. Donc voilà, bosenga ne ko kisami. Et puis les surtout na ba sœur nyonso ba confrère na ba animatrice nyonso à télé na ko santé na Henriette Kajinga na Noila Madinga na ba sœur na yo na Yves Abdallah et puis devant ce qu'on appelle si na quand ici tebino ba mibalte na pesi kana ba si tout ya net na TV tanga kombo mbal non donc nga vo discuter na nga avo yo otema liboso na nga pour nga balate mais nazo occupé na occupé pe nazalaka ka occupé donc c'est roi baba vérité mo nga comprendre occupé na bala na nga teninte et puis ndena occupé boye nga jamais na tikala nga moko donné nazo occupé ba demande kota c'est ka mère père a meki ba to che mususu Karine c'est là oza télé réalité ton est c'est ça bongo chez biso so que baby si to cha mususu donc des pères azaba demande ezala kana est-ce que big père Hollanda na bi ko Hollanda ta yala ndite bande ko ne ba Hollanda na ba master na bi ke message ekoma biso za kande père azaba ba demande ko ta bisa bonte bozana na tante bozil c'est ka père ya nga to che mususu moni siko lokola na kozara liberté pour nozala ka occupé en tout cas finir sur internet finir sur TV on a mis Monica Kie Karine Okol bananga te tanga komba mobile wana ya devoir à domicile. Merci beaucoup. Lokola babala te atanga ka kombota ya likango ke mikolo ngana obima ponga netinga Karine mikolo na obima na manu mwendo love siko bango pe batanga obima na yaya au moins ndi wana ya prise o lukanga isusu mtotanga zate po boli andeni se ba sebo ba kufi. Merci beaucoup Karine Mokonzi balobi toyaki enfin toyaki ko lukaye toyaki ko ezate ke no ba ko pesa biso ba information te toyaki sur na source ko soit ko interviewer Karine Mokonzi boyoki nulle part. Karine Mokonzi a pesi grâce Mbizi grâce Mbizi Karine Mokonzi a pesi mbote awa donc bana poto bana Londres bana partout bana monde entier bota l'émission au Karine Mokonzi enfin à satisfaire grâce Mbizi na sepeli. Merci beaucoup à celui qu'on appelle mon boss, mon premier boss Pyrrhus. Merci beaucoup mon boss. Non, c'est Lara Kolia na Mai, Moulora bien et ça là toujours bien. Merci beaucoup à na monde entier. Merci beaucoup à Gabs Raoul Lukaya, Freddy Shimuna, Gabs Cédric Chamoun en Angola, le jeune patron, Paradis autrement dit, et puis celle qu'on appelle Arlette Chimoun en Suisse. Tout le monde, on a toujours donné l'actualité. Na site Nabino Bolingara trop, Diaspo RDC. Diaspo RDC. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.